Papa Moïse immoralité sexuelle tikato kota ndesiko place yango penza ya makambo touché wana nde ke Kama Sutra. Kama Sutra. Joni. Papa Moïse. Oh, c'est qui nini? Ils ont bien été kolongola bilamba place mususu parce que cet esprit zakati na yo. Tu vas beaucoup plus de temps que ce qui est normal. C'est-à-dire semence à ma belle côté. Et la Bible nous dit la nature doit vous enseigner. Bah aussi les psaumes, bah film, on a pour aider bah couple, aider bah tout, bah la neku famille té. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc il y a qui te prend pour mes amis dans nous kitoko, mais il y a qui pose un espoir à comme lokola ensemble. Tant que les autres là bon pour l'ingio comme lokola batuana. Oh soko comme lokola batuana, ba comme ba idole na yo. Okomona ba mbali mingi bazakana faiblesse côté wana pour na makambo ya mutu. Mutu ezotambola bien te. Batu ba comme côté sexe priorité. Et lokoni ezo sala to ya immoralité sexuelle. Musicien na biso kala bazaki yemba bien. Mais lelo ba komi ko yemba ba biloko moko. Celui documentaire ba nyama ba kuluka tie pa nyama bazo sangana balakisi. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est la perversion. Maman Moko, il y a 42 ans, aux années 88, a violé moi il y a 13 ans. Il y a mobile. Mbote, bonjour, on a des connaissances sur Balandi, les Nazaréens, News, les Nazaréens, Kinshasa, les Abino, Obisika, puis Bossa, Bonara massivement, pour être bolanda, émission, Abino, Lokola, Haute, Conseil, Abino, émission Table Sainte, où ils s'en Penza, Baïke, Mingi Bassen, Nzambe, autour de sujets importants, c'est une capitale. Vraiment, Esalie, la princesse de l'éternel, emplacement de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Dipiti, quoi. On a représenté mission. Oyo, papa, t'es invité, n'a pas mon cola lelo. Esalie, bayo, ba komé la kibiso, ba non. Vraiment, azonga, papa, t'es. Makambo Azali kolo, ba Esalie, très important, très nécessaire. Esalie, pendant la bloc, oyo, mingi, ba tu ba karaté, ba beta kakara, mais Esalie, bloc, mot très important. Voilà, le lot au bénitier, les sous le pasteur Moïse, Pierre Bayonne, Oyo, Azali Mokambia, église, Exa, Kola Pambola, Biso Kassi, Azali Biso Longo, Yambo, Topé Saye, Penza, Mbote, Tomito Zongana na régie, et le monde a Yves Bolo, Famesse Fayoulou, Bongo, Apis Epsolo Yembo, Moko, Kuna na régie, na Lenkiaka, la Boa Vida, Ndetoko Zonga, Oete Topisa, Mosen Nzambe, Mbote et puis tout la émission à biso. Restez branchés. Yo moto ya ndi biso pona mbala liboso zo landa biso. Cliquez kaka na abonnement donc s'abonner na sewana pour que Nzambe azwa lo kumo donc libote à les Nazaréens nos commentaires régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. On y va. Ah, Salaboye, assis sur son trône, Salaboye, on y va, assis
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu lo sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Bato baza naturel. Ebandelezaka pasi ti bakomesana bakomi mpe koboti. Mais papa Moïse immoralité sexuelle tika to kota ndesiko place yango penza ya makambo toucher wana nde. Wana place okoti wana ndo toucher. Balakisa yango mutu. Papa Moïse. Balakisa mutu te. O ba position bima ebele. So tel film porno te papa même ba couple batala kango pour bazwa ba position ya ko yeba na yeba déjà na yeba nini on sepelisa mutu na papa est-ce que Kama sutra kama sutra joni kama sutra ndo biloko zolo bawana batu bazola ndo bayebi yango mais bambala neti ba marié boza bala ni officiellement l'état rédigé bayebi tout boza bino balé bozo landa siko film porno bozo pratiquer ndenge ba bazo sala te nalobaki eza malamu te komona mutakala kiti vwa muke nalobaki eza malamu te komona mutakala mutu mususu eza malamu te bino lokola eza loko balakisaka te me bino moko bokosalela na ndenge Saint Esprit azotinda bino ba Moïse oseki nini po boza bana nzambe Saint Esprit aza na kati na biso akobima te yango wana eza bien te kolongola bilamba place mosusu parce que Saint Esprit aza kati na yo eza somo nzambe aza kati na yo okolongaka liboso bon oyo ozotala wana mingi oyebi eza babiloko tomona talaka bato wana bazaka na batatouage na bamakambo mingi biloko wana okomona ntango tokokota na makambo ya baesclavage okomona batatouage wana eza bato basali baalliance eza na esprit oyo ye azosalela mpe eza bafilme moko truqué okomona bato bazozwa beaucoup plus de temps que ce qui est normal mpona nini eza baséquence basali bamontage mais eza bien te bino bokende kotala yango botala yango mpona nini parce que botali yango bokotisi fait étranger kati na bino ekomi obi nzoka oyo kutu ezaka beaucoup de temps boye nzoka oyo ezaka bokomi bacomparaison or soki comparaison ekoti yango wana tobengi yango jugement yango wana ekomi raison tokomi kocompare oyo na oyo ekopesa nini oyo na oyo ekosala nini oyo na ekotisi yo trouble c'est-à-dire semence ya mabe ekoti. Et la Bible nous dit la nature doit vous enseigner. Nature esengeli te ya biso oyo eza na nature to mwa bakosala biso bafilme wana mpo ede bacouple ede batu babala nde kufa mingi te mwasi ayeba tusa otoyoki soni yo moko okenda okoti kuna moto akotala te otali oyo kopratike la nature eza koenseigner biso ezoenseigner mokili mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ils ont enseigné bateau balingi yango na mokili. Bateau bazo sangana est-ce que baza ba marié? Bateau bazo sala wana, bazo sala pona mbongo.
ozomona koluka kokoma lokola bamisusu yango nde epesaka convoitise epesi envie okoti déjà na bapéché ozomona eloko nini esalaki ke Eve alia mbuma bayebisaki ye soki olie mbuma oyo le diable ayebisi soki olie mbuma oyo okokoma lokola nzambe donc aliaki te mpo mbuma ezalaki nanu kitoko me aliaki mpo azalaki na espoir akokoma lokola nzambe ntango yo ozotala bongo mpo olingi okoma lokola bato wana oyo soki okomi lokola bato wana bakomi baidole na yo or soki okomi na idole okoti na idolâtrie donc ozomona péché oyo ezomema biso na péché ezo donc ozokota kaka na mozindo ya mabe eza malamu te kotalaka bafilme wana pornographique soki tozali sikoyo na bamédecin basexologue toza na bango awa ebele soki oza malade omoni ke bamiloko misusu ezosimba te kende pa basexologue bakoede yo bakolakisa yo parce que moni le passé eratrapaka kaka biso na makambo tosi tosala tosengela yango pardon te tobosana ndenge na lobaba mobali na oyo ya liboso ekreaka baalliance moko boye sikoyo koyopesa yo ntango so bafaiblesse bafrigidité mais ça se soigne dans la prière dans la délivrance et en plus kisi mpe ezosoigne mosusu ezala yango kisi te omoni mingi okomona bamibali mingi bazalaka na faiblesse kote wana mpona makambo ya mutu ezotambola bien te ezotambola bien te eza na bastress ezali na comparaison ezo na mutu na ye bamakambo ya ndenge na ndenge bakanda bamakambo oyo amonaki epai mosusu yango wana okomona eza malamu mutu aza kaka na mwasi na ye avivre na mwasi na ye alula mwasi na ye alinga mwasi na ye mpo asangana kaka na mwasi na ye mwasi esengeli te alula mais papa mozobi mutu esengeli aza kaka na mwasi na ye mpo bacomparaison wana nde ezosala ke mutu no esala bien te so mutu oyo alobi ke ana mwasi na ye ya ndako ana mwasi na ye kuna aza bango nyonso basi na ye bayebi ye na famille mpe bayebi ye na famille eske eza mabe tobenga mpe ka immoralité sexuelle ndenge azokende na bango nyonso wana azosanga toyebi mpe na Kinshasa paster moko ana basi so combien so 10 na yebi te so mpe akomi na bango so combien déjà so 9 bango nyonso na ndako moko alingaka bango nyonso ndenge moko tout ça azokende lelo awa lobi ake na oyo eza immoralité mpe sexuelle balobi soki osangisi na mutu nzoto bokomi mutu moko ok yo osangisi na oyo bokomi mutu moko c'est-à-dire ozwi ya ye mpe ozwi ya yo bosangisi ye mpe azwi ya yo mpe ozwi ya ye ok kote osangisi na oyo ya mibale bokomi bato combien nayebi te ekomi bacalcule mpo kote oyo déjà bokomi mutu moko c'est-à-dire bato mibale baza kati na yo oyo osangisi na oyo bokomi susu bato combien nayebi te bokomi 3 osangisi na oyo komi 4 bo bible elobi il faut bosangisaka oyo koma mutu moko yango wana esengeli kaka kozala na mwasi moko ya solo ezalaka mpasi soki otali yango na ndenge toza komene vie oyo biso toye kokopie parce que soki otali bien biso na ndenge na biso ya kovivre soki olandi liloba okomona ke okomitungisa te parce que baoccupation eza ebele makambo ya kosala mpe ezali ebele yango nde ezali priorité mpo na yo te sikoyo bato bakomi kotia sexe priorité na omoni touti kolanda par exemple awa na Molière mama moko ya 32 ans toloba aza ne 88 a violé mwana ya 13 ans ya mobali 32 ans a violé mwana moko ya mobali ya 13 ans toyebi mpe na époque moko boye ntango afdel ekotaki basi ya basoda ya basi batiaka bango na hotel Okapi so ekomi kaka ba 17 heures yo garçon okoti baviole yo ozomona sikoyo bazosala te mpo na libala bazosala te mpo na esengo ya nzambe bazosala yango te mpo babota bazosala yango mpo basepelisa to eloko moko bazozwa kati na likambo wana nalobaki ete yo koki osala par plaisir me mutu ozokutana na yoyebi te azosala mpo na nini parce que ntango bokoma mutu moko akobanda kolia mpe bato kote na yo bazokanisaki yo bazolobaka yo komi oboma bato boye mpo na nini nzoka mutu wana asanganaki na yo mpo azwa étoile na yo mpe azwa makila na yo ye asala kati na yango c'est pourquoi il faut kobanga mokili oyebi te mutu oyo azosekisanga mpo na nini te mutu oyo aye epa na ngai eloko nini azoluka te parce que mutu nyonso azosekisa yo eza bolingo te wana eza libanda yango wana kati na bokristu eza malamu mpo hypocrisie eza te moto asekisi oyo obiki bon azosekisanga mpo te naza na ye na oyo tobengaka amour agape ozomona eza malamu mpo nayoki ekoti amour agape donc c'est sans intérêt ozomona
c'est que sikoyo na kati na nzela bonzambe olingi ozwa mwasi okoki kobanda na ancien de l'église et puis okoki pa pasteur so bamoni za malamu siko nde rôle ya pasteur yango wana mingi bato balansaka pasteur mosana ekoteya te pasteur azali mobateli mpate pasteur il faut ayeba problème oboza nango même na ndako avant bokoma na l'état il faut pasteur ayeba pasteur musala na ye kotia bato elongo lisanga ola kodirige bato na ba o no makosa pasteur okoki oza na église za obligé ateyaka mingi te biso par exemple na exa toza ba évangéliste toza na ba docteur bango musala bango koteya suivant programme boko établir ya mois ya année ndenge ko salema mais ati tozomona kwa ba pasteur mususu azana chaîne ya télévision za évangélique mais yeka kama mutu ateyaka non yoke ne s'occuper na batu na kati bana msu bazobeba wana bana msu bazako s'approcher na yote bazokutana na yote opo okutana pasteur futa droit d'entrée futa boy ozoa rendez-vous non le pasteur là c'est la personne la plus humble yazo poussa na pembeni ya batu yango mona ba église mususu tant qu'il te sidi pasteur a telemi na porte mon diminution ça zo bimazo pese mbote po ayeba po soki aza problème à poser yi ozomona rôle ne yango wana tayi mutu ateya kite ma précurité ayeko telema na suka ozomona rôle ya pasteur yango wana ba pasteur ezate okende sikoyo kokozwa basi ya bato te rôle na yo ezali kokotisa kimia eza kokotisa kimia bamakambo ozomona mwana makambo ezosimba te na ndako olie okosala nini mayele esili atopesi ye baconseil ndenge nini akoyoka yo te il faut komema ye pa ya pasteur serviteur de Dieu ye nde akooriente yobi te bana ozomona eloko oyo ekomemela yo boye eloko oyo ekomemela yo boye boye eza mabe abondeli mpo na ye parce que okoki kosala barepentance mais il faut prier ya mosali na nzambe po ebrise lisusu baalliance oyo esalemaki. Pasteur Moïse, tokomi kokita pena na suka ya émission na biso metwa na 3 petites questions to ntotu na yo. Et lokoni ezo sala to ya immoralité sexuelle na siècle na biso oyo tozali emata makasi parce que na tanga bakoko na biso ezalaki penza boite. Et lokoni selon yo ba expérience parce que za mur na dossier wana osolola mingi na ba jeune ba poussa na mingi pembe na kozwa mayele. Et lokoni ne matisi to ya immoralité sexuelle et puis selon boye bina ndenge sala ka analyse ba étude na yango na Occident na biso na Afrique banani bazana to ya immoralité sexuelle makasi koleka et puis otalisa bana na nzambe comment ko s'en débarrasser na yango est-ce que batu bakoki ko zalaka même à vie batu ba vivre lokola Paul ceux qui bakoki lokola Paul c'est là yo ndingoza oyebi pe Biblia malamu Paul alongaki likambo ya sexe ndengeni ekafanda yemoko. Bon, na banza ko répondre d'abord na deuxième question. Lelo tolobate ba oyo to ba oyo nde balekisi parce que immoralité sexuelle tolobaki ezali na bandenge ebele. Ba misusu bazo sangana na banyama bestialité. Bon, wana mingi na Afrique eza penza te ou bien eza esalemaka na kuku mais eza penza makasi te kaka bao bazo copier kouta na Occident. Tozali na oyo toza kobenga homosexualité, lesbianisme et kotinde sikoyo et disons essayer kota na Afrique mais zaki na culture na bisote ozomona mais tobi na la culture mususu bango bazalaka ko mona mwasi moko za mokonzi azumi bali ebele po aluka oyo ko féconder bien et comme lokola banyama ozomona wana ngana ko yeba te na ndenge ya lelo ko évaluer parce qu'il faut ça ba statistique ndo yeba nga sali statistique te mais na ndenge ya kotala na boy ko ya lokola mosali na nzamba na lobaki na nzamba tana tika linga moko te asala ki statistique te alors ndenge biso to lobabo oh non ezabo ezate parce qu'il faut ko yeba ke na kati ya mboka tozana na biloko tozo benga ba 7 montagnes na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba la minute on a 4 à katika saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino
moi mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pendant que c'est là, ils ont mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah, tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai, mais na limité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Mukumsuto kulubelango. On a 7 montagnes. Parmi les 7 montagnes wana, na ba 7 montagnes wana nde ezabi biloko pa ba péché na esprit ils ont dirigé chaque montagne. Donc on a montagne à famille, montagne à éducation, montagne ya di mais montagne ya eloko yo lobeli ou e bebisi mokili yango ba benga yango montagne ya culture. Donc mélange ya culture obiso to kotisi e bomeli biso makambo bendeli biso mindondo ya kosakana te. Oyo tozo benga yango ezali montagne esprit zo dirigeant ngo za ya Jézabel, c'est-à-dire la séduction. Séduction et koti makasi batu ba memi yango eza bastar na ba leader d'opinion bangonde ba yango ezaka 7e montagne ya culture. Na montagne ya culture wana Jézabel nde atamusa Jézabel soko tali na Bible za mwasi mko asaki ezaki na séduction azaki pe autorité likolo ba mibali tina Eli prophète azako ko kitisa moto akimae okomona bangonde ba yeli biso yango bastar ya cinéma, bastar ya musique, bastar sikoyo ba musicien na biso kala bazaki yemba bien mais lelo bakomi ko yemba ba biloko moko etutana bango yango na yango esala boye sima ekoli makambo esali boye ozomona nyonso wana ezopesa mutu akomi poser question même mwana nini ekoli sima ekoli ndenge nini akomi kokota or tango azokota bandi créer jugement nayebi soki jugement ezali comparaison tango akomi créer jugement akomi mettre feu étranger na kati na ye nde eloko memeli biso immoralité sexuelle wana badanseuse tango azobina ndenge wana or lisumu ya mobali ezali komona na miso lisumu ya mwasi eza koyoka bamusicien baza koyemba basi baza koyoka mosusu nazaka koyoka alobi kokende mosika te eza awa koluka na yo te ezali awa bazobina kaka ndenge nazaki toyebi eza makambo moki te ndenge bato bamusicien babimisi nzembo kolukaluka te eloko moko eza nango awa badanseuse nde bazobina bongo ozomona epuis tenu bazolata wana ozomona lelo natali par exemple na Brésil to ya viol ezaka très élevé na tango ya
ya ba manifestation na bango wana moni basi bazobima ba sous-vêtement ba ata yo moko mutu nini okolakisa ye boye mobali atalaka soki mobali amoni nde makambo nyonso est dérangé surtout sur le plan sexuel akoki ozala azali maladi akoki ozala aza na baproblème ndenge nini mais soki kaka mwasi aleki kaka pa ya ndenge oyo ye azokanisa to atiki bapassage moko ya ndenge mobali atali ba abosani malheur wana nyonso mais mobali mwasi ye soki aza na pasi na ye okoki oleka obeti baturu aza kuna te mais bandaka koyebisa ye bamakambo bandaka koyebisa ye bamakambo bandaka koyebisa ye wana aseki papa moi yango bajene bakangama na yo c'est ce qui fait que mpona répondre na question na koloba mpona nini immoralité ekomi ndenge wana mpona nini mpo bazoyemba yango bafille bazoyoka bazobina bazolakisa bato nayebi so na bafilme nyonso basambrasaka ata eza filme ya documentaire soki documentaire ya banyama bakoluka tie mpa banyama bazosangana balakisi mais c'est ça ozomona c'est la perversion ozomona eza perversion eza parmi bamontagne moko nde na baenseignement biso tosaka na maison africaine de prière mpona kobundisa bamontagne wana mpo biso topriaka ndenge tokomia mpona afrique mpe mpona pays na biso okomona na mboka eloko ezobundisa mboka yango wana alors baintercesseur il faut travailler sur les 7 montagnes wana mais montagne ezoboma bana ezoboma bajeune eza montagne ya culture tokomi na batatouage tokomi na babiloko ya matoi nyonso wana bazomona bazokopie nayebisaki omemi linyoko epai ya baeskimo bayebi yango te mais sikoyo ntango ye amoni ayebi akomi na jugement eboti mboma kati na ye mama nanga. Merci tokomi na suka na émission ya mokolo ya lelo papa Moïse na invité liloba na ya suka o ezo clôturer immoralité sexuelle na ebité vraiment kola ko kamba biso to kenena na o état l'esclavage ya on pezo beta pendezo sonner son idolâtrie to sala ngona suka te papa Moïse po yango ndeko kotsa pe to adorer nzambe mbala moko na mona ki to kenena na esclavage to pesa na masuma na idolâtrie nde to ya na suka po o lakisa bana nzambe mabomba mpe adoration ndenge ni ya ko adorer pe nzambe liloba na suka bon liloba suka il faut koyeba ke ba péché on a ça ma rappel à la chaîne obandi na oyo memio na oyo longwe na oyo kauti na oyo et donc memio na ba péché okosala nyonso wana à la fois omoni obomi d'abord ozui mwasi avant lokola David lokola Ruben et lokola bana Eli obimi na mwasi et komema liwa olongwe na liwa kuna tukobi na makila olongwe na liwa o perdre bokonzi po David akimaki babotola ki bokonzi olongona bokonzi liwa ekokota kaka epai note ekoti ti epai ya bana na yo mpe impudicité wana ekoti lisusu ntina kati ya ndako na yo ozomona alors nakosenga kaka na bana na nzambe tozongela nalobi maranata jésus christ revient bientôt tokomi na 2020 c'est-à-dire 2000 ans esi ekoki 20 oyo eza bamatabisi tosala makasi jérusalem ezozonga capitale tosala makasi komona ete basigne extérieur na basigne spirituel nyonso ekomi kokokisama tozongela nzambe yango wana exa ezali wana po te bajeune tobanda kozongisa posa wana epai ya bajeune pour que bajeune bazwa fondement moko ya malamu po te basouffrir te na bajugement ya mabe yango mpe soki esengeli napesa mbote numéro ya telefone nanga oyo ezali na whatsapp ezali plus 243 85 049 16 87 plus 243 85 049 16 87 okoki kobenga nga telefone nga ezalaka polele 24 sur 24 kobanga no te obino eza butu ero asi alalaki te biso tozalaka na baporte spirituelle totalelaka à tout moment koki kozwa biso ndenge tozali kobunda mpe na mosala ya exa ndenge tolobaki na ebandeli ke eza kokende malembe mpe na remercier lisusu nyonso baza kocontribuer en tout cas merci tozozwa bacontribution na bino bozotonga mosala na nzambe bozokolona na esika ya malamu parce que soki oloni na mosala ya nzambe okokende kokuta yango mpe okopambwama bana na yo bakopambwama yango wana oyo mpe bakoluka kocontribue lokola bamisu bazosala eza malamu nzambe akopambola bino yango wana mpona kosukisa nakili sikopesa bato nyonso mbote napesi bana ya exa
pasteur Guy ancien nyonso exa fidèle nyonso nzamba pambola bino mama papa bandeko baleki bayaya bino nyonso bana oyo bozolanda le Nazaréen ata na tango oyo na pamboli bino na kombo na Yesu Kristu tika maloba oyo ekota ekomela yo pe simba motema na yo eke ya solo ndima pe osalela nzambe po te tokutana lisusu koyeba kokumisa nzambe na biso na tango ya suka na pesi mbote particulièrement na cordon na biso pasteur Joseph Bantimba pe na pesi na pasteur Florent Totokani pe pasteur nyonso serviteur nyonso ya maison africaine de prière tika nzamba pambola biso. Merci beaucoup le pasteur Moïse Mpiamé Bayonne. Nzamba pambola yo pambola pe madame maman Mariam Mpiamé et pe femme Mpiamé Omba. Vraiment to pesi bino merci bayo ni bolanda ki biso bokoba parce que papa Moïse akoloba 4 péchés oyo ezingi bana nzambe kokena no ko taper boité ezaka 4. Donc et côté si ba péché nyonso yo mona kana na fingi baza na place baza ko positionner yango oh na longolizem eza na place ezali donc landaka enseignement oyo to sisi lelo immoralité sexuelle to kati to sisi te mais to kati na immoralité sexuelle to pesi ba grande ligne papa donc ba c'est essentiel yango to pesi parce que internet ezala rapé ngonga donc ba grande ligne o pene ko sunga yo to pesa ki on émission leki to mona ki lolenge nini okoti toilette to boaki maite ba makam nyonso wana papa sa lobaki yango alors lelo asimba ki kaka makambo yo etali ba film pornographique etali ba makambo immoralité sexuelle na lolenge nango mosusu ko bali mo sto ko bimana et tout ça sunga ki pe ba bonne bato lolenge nini okoki kolonga kozana mwasi kaso pesa e bisou te pamba te bisou ezali makila tango ko pesa bisou boko sengsa déjà nzoto continuer kaka sala na yo kaka donc landa biso na o etali esclavage okomona na esclavage mabomba mini susu papa Moïse to pe le pasteur Moïse akobimisa Alain Kiakala Yves Bolofa merci na bande kono soba kolanda biso papa Guy la bala na banjete et CP d'ici bambote belena mama Lorient la bala en Afrique du Sud Marlène Bouy bato surtout bazakuna na pessimino vraiment big salutation pour nanite maman Marie-Claire Kawa na France maman Foura na États-Unis elongo na papa bande kono surtout maman Betty Kokelea na papa Théo ba big salutation ba Marlène Nathalie Moussibou maman Netane na +1 +32 de atolongola ki yango to comme na +1 dans Nzamba pambola yo na bisika bozali abonnez-vous massivement ce kolo sur masi azongite to kutana mikolo ko ya cha problème oh asimbi kisi likambo ya kisi te yo peke ndoluka kisi na osala nini osimba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepterez Abisso na banda kunabino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner
au s'abonner massivement. Donc, au s'abonner, ou puis moninga s'abonner, ou puis de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible ng'ankolo, Bible ng'ala certifiée, Bible ng'ala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Tali attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo. Donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc so moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse.